Ah oui, joyeux anniversaire à toi, notre consoeur, notre sœur, notre membre Chantal Kabuta. Joyeux anniversaire, Balubi, Bafetara Kaka, on ne sait jamais de la part de Judith Kalanga, Mama Banebele, Bakisela Jika et Vimbe Sakaye. Mbote na balandi ya Jika télévision, et balanda Rabiso Mokili Mobimba, Babone Nanga, na Benga Kabango, ba étoile, parce que vous allez très cher pour Nanga Jika. Soki na fandi na plateau Nanga, soki na fandi na Vimbi, eza pobino bozawana, na pesibino bambote ebele, et puis matondo mingi, parce que Mikolo Boko Vimbi Sanga. Kandenge na Lubaka, Olinga Kajika, abonnez-vous massivement. Partagez, commentez, likez, beaucoup sala yango et kovimbisanga kokumisanga toujours mama ya banebele na kopesa mbote na baoyanga ndenge na benga bango ba vrai losako na papa Joseph Magloire papa ya banebele na kati ya Allemagne umela papa na biso losako na kulutu Delvis El Sansero Yaya baleki bele, yaya liakana baleki, yaya fandagana baleki, ingeta, losako, na Dinastar, Yabastar, toujours na France. La grande dame Odile, Kitumba, na katikati, ya Canada, losako, grand prêtre mère. Toko umelate, lelo toko beta di solo ya basi na tolo bela nyonso. Moi si politique ito, moi si mopanzi sangwa zali nani. Moi si public, to bakolo bete moi so mona na bilili. Moi so asaka mosala, moi so asaka nyonso azali nani. Esengela zala lolingi nini. Nazali nga moko te. Nazali na moko mopanzi sango. Moko na kati ya synergie ya forme de médias bomona kayango oyo ngai moko Jika nazali na kati tobenga kango tribune des femmes mama na biso Narcisse yende to kobeta ne lisolo na kati na émission na biso tolobela nyonso oyo Jika ye moko alinga kape afungola kayango na bokebi losako na ba groupe nyonso ya WhatsApp oyo basi ya mayele basi ya makasi bako kamba soki toko zala langage moko na Fabrice Mande fungola caméra ko tselanga invité nanga po esalanga bien mama Narcisse losako Magica mbote na yo mbote mingi mama Jika bien habillé mama merci beaucoup mama ndenge balobaka na chiluba muka jwa kute kwenda ne mama ya wana zolingo memanga na balangi wana batu basekanga Jika zokota wapi ndenge ni santé Santé mama Jika. Santé za bien. Eko mona na basuki kitoko bilamba kitoko nyonso ya olienga. Merci na mama Kapi. Parce que nde mutu asala ki pona za la ba fama binya monoko trop. Mama Kapi. Mbongo alibanga publicité na Jika TV News. Yaya okoya kotika un dixième na yo. Mama na ngandeni musala. Musala ezotambola vraiment kitoko. Musala ezotambola kitoko. Ezo mona na rien à dire. Tokoti na mama likambo na biso. Mama na ngai boni bino ba femme ya media. Bino ba femme bo travail ka pembeni ya ba ministre. Moi c'est en général a commis le kola eloko pamba balobiete. Moi c'est soka sosa na ministre face à la tout abima na ministre pour se sentir en sécurité. Moi c'est soka zo travailler na ba député face à la tout pour abima na député pour se sentir en sécurité. Yo loko motola la kana ba député la mukaka na bango eloko ni nokolo ba espace ya tolo bela nyos. Merci beaucoup Jika News. Na ndenge vraiment au moninga makolo minene o balbana siluba ke ko monangi ko lobunena pona ko inviter ngalelo ko céder ngalelo pepo na nazala invité spécial na kati ya plateau. OK nazo ke lumbango mingi pona ko répondre na mutuna na yo opesi. Ko travailler pembeni ko zala journaliste wa za après ya ba député ba politicien. Ba politicien en général, c'est pas dire que pour une comité cause à la faible. Fungola maloba. Tango politicien moko a souhaité azuyo pose à la tâche de poste nae ou bien aux à la collaboratrice nae ya ko banda ko salela e musala nae na ko likisango na ba média c'est pas dire que OK parce que par exemple mibali c'est pas quand nyonso nde OK ka boya bande ko linga yo non aussi ce peut bazana bango bien éduqué ba pasteur peut bazalaka malgré ça la politique nae. Parce que pas un pasteur, mais à respecter, moi si naïe andako.
Aibindeke non oza collaboratrice na ye bosukeli kaka na makambo ya misala. Bon, nazali kokende Lumbango pona ko répondre na mutuna na yo opesi. Je ne condamne pas ou bien nazo soutenir pété. Koza pe ba msusu basi nakena na sens ya busolo akende na yepo na musala andimia sa collaboratrice ya politicien moko pona ko banda ko lexela kayeba makambo na ye. Bon, au moins ata dérangement ezanga marape kate. Mais au moins vraiment a telemi na makolo na mi bala yebeli objectif na yepe au moins abi marape na bangote. Maman Narcisse Olobiete okomona mususu akendela ki pona kosala musala na ye omoni politicien to député a dérangé. Oui, tout le monde a rabino dans l'Assemblée nationale. Beaucoup tambola chaque jour na ba honorable, beaucoup zalaka chaque jour na ba honorable. To komi komo na ba honorable, ba komi kotonga bino na ba coin. To lembi netiye na bimaki na ye, ba bimaki na honorable kingandi. Ozomona te kezo sala soni. Et puis makambo wana ekokotsa biso na muzindo poto lobela parce que awa toko lobela 100% likambo etali mwasi. Si tout moi sur aza public, moi si mopanzi sango. Ça va maman Judith yango na oyo kina bandaki ko expliquer madi okatakinga maloba. Natikeli yo mama. Koza pe mususu ndenge tokendaka wana, ndenge pe bakendaka wana en général, ko travailler na ba politicien nyonso en général. Koza pe moi si mususu ake vraiment que non nazo sala métier na nga ya média. Kolekisaka makambo na ye ko banda ko défendre parce que na politique pour politique na wezo vraiment poids il faut média ezala média c'est pas nyonso oza la peine attaché des presse na moko boye o ya yebi vraiment ko bongisa esika pilipili ezala ki me ache mai po eko mapio o comme on appelle na bonzoto politicien s'approcher pe pembe na yo moni pa boye parce que non ngana elaki nde musala mais ko siko basi mususu yake mais abosani amoni abosani vraiment vision na yake ndelaki pona ko kende ko travailler na politicien azuye lokola attaché de presse na bien na milieu wana kaka en général ya politique pona ko banda ko travailler na ba politicien yé asundoli métier na ye abandi ko sala métier ya ko pesa kanzoto na ye basi ya bongo nde basi ba komi ko finisa vraiment professionnel mais c'est pas tout le monde. Ce que moni basi nyonso bazo sala pembe na ba politicien ba femme des médias c'est pas nyonso nde ba bimaka na bango ou bien c'est pas nyonso nde bazo kende ko séduire bango koza ba o pe bazo sala musana bango na busolo pe koza pe ba oyo ba bungisi vraiment objectif na bango ba lekisa 5 ans na ifasik ba komo kendo ka bansoto au moins ata politicien mi fande za na vision anate il est tellement que à juste numéro na ya sala ki na ye élément moko boye abandis ko déranger atindeli ce qui lien ou bien ce qui Alexa qui ngo na journal à 4 parties wana parce que boye to sala oh honorable ministre un tel donc maman Narcisse ezela na no moi moke donc journaliste yemoko a komi lingisa ipa ya honorable to lolenge nini parce que balandi ya Jika TV News ba yeba kete sika Jika fandi ezali maele fandi to ko lobela nyonso toujours moi si yemoko ko milingi c'est pas honorable to pas ministre na comprendre de t'expliquer balandi ya Jika yangonde nazo expliquer na lobiki c'est pas que nyonso bazo sa pembe na ba politicien nde bazo ke na idée wana OK mususu comment na politicien alingi mais alingi na été femme des médias OK peut-être abala ou bien abala pété mais c'est respecté mais quand ça peut ba mususu ata journaliste Alexa pe 5 ans na ifasik vraiment oh là là ce qui a télémi pour aloba mutu nyonso azoningisa muto abungisi profession na ye okomona ya zana lopete na musapi femme mariée journaliste abando séduire ba politicien mususu pas appelé marié te abando séduire bango pe na makasi ebele ba journaliste ba komo sala bongo pe mususu ata séduire pe bango te bon mobali akola kate en vrai dire mobali nyonso ata za nani azaka kande mobali akola kate akomeka pe kaka soki yo po boye akoforcer yo pete akoboya olobi bien akomeka donc comme il lokola donc moi tige oui ameka na mungu kokite magique vraiment ndingo lexa communication na ngai vraiment kitoko il faut zala na loboko na pona simba yo au moins pour masolo fana parce que tu vas pas me trahir okay. Mais sikoyo bon ce que moi si à mayele au talent que non parce que na métier na biso une fois que on s'est lâché au bandi ko bima na chef na yo ya msala ou bien politicien moko boye mbala moko métier na yo e komi mai
balandi ya Jika TV eza toujours na métier na bisoté eza partout na utaki koloba yango eza na veni eza na église eza na musala soko za na bitidi ya kolinga na veni oza na bitidi ya kolinga na musala oza bitidi ya kolinga partout oyo za place o vivraka okoza na kimia te na ba masolo wana ezaka ebele nde ba retrouvaka bonheur. Maman Narcisse bien sûr ou expliquer que basi média za bango nyonso te nde ba oyo ba mi pesaka donc surtout ba o ba travaillaka na ba politicien na moni on a kati ya synergie de forme de médias oyo kosangisa basi ya mayele basi minene na hebite ndenge yo yaki kokota na kati ya synergie de femmes en tant que journaliste na okuta ki na kati makanisi na yo ezali nini? Bon, makanisi na ngai vraiment na sepela ki mingi ko mikuta na kati ya lisanga na biso oyo ebengami synergie des femmes des médias parce que kuna na lisanga na biso tosangisa basi nyonso lokola muziki te tosangana kuna nde basi oyo nyonso ya média ya ndenge na ndenge tosali eloko moko de disque synergie des femmes des médias pe na kati wana vraiment eloko esepelisaka nga kuna parce que bon tosali lisanga wana mpona kobanda otonga bato ou bien ke tobanda ocréer ba émission mpona kocritiquer ba mosusu te tosali lisanga wana mpona kotombola mwasi oyo ayebi valeur na ye te mwasi oyo ayebi capacité na ye te kosensibiliser mwasi alamuka balamuka batelema mwasi ayeba valeur na ye parce que tolalaki to c'est un peu ça lisanga wana ya synergie des femmes de médias ngana sepela nango makasi nalingaka yango vraiment makasi ngana mona vraiment na commission vraiment deuxième famille nanga parce que tant que tozaka na kati ya lisanga wana buzo bezalaka te pe lisanga wana tant que tozala tosala lisanga moko ya keza musique moko ya to bando sala kindumba association ya Keno lokola agence moko boya bandumba parce que beaucoup peuvent dire que on deni beaucoup comme ça kaka basi ya média deni bo écarter ba mibali peut-être bo sala agence moko boye ya soki mobali azala na posa na mobali na moi si je m'excuse bo livre non ndenge tosanganaka wana tosanganaka nde mpona kopesana kose soutenir ba idée parce que ebele pe atanga moko na bana koyeba ba valeur mosusu ya kibomasi te mais tant on a kotaki na kati ya synergie des femmes des médias vraiment na mi kotaki waouh tout le baki il y avait beaucoup de choses qui me manquaient na lamuki na bi valeur nanga na pe valeur ya kobanda ko sensibiliser ko évangéliser basi o bazola la trop pe na kati ya synergie des femmes des médias ba conseil pe kitoko ezakuna tozoteya plus surtout na basi oyo bazo fingisa lelo biso lelo je m'excuse ndenge olobi basi bazo sala na ba politicien bon ebele ba politicien ba komo fana na ba kwe bazo tonga ke oh bomoni ba petite wana bazo ya to politicien ko misoka moni na couloir akimi akomo kima mbala moko zoya koti na mutu na sala boye yango wana nde to créer lisanga wana synergie des femmes nde to teyaka to telemilaka na makambo wana ke yeba valeur na yo pata ngozo sala musala na yo oboyi kitembe ozo sala musala na yo vraiment na ndenge ya solo politicien akobanda ofuta yo akofuta na normal ayebo yebisa non je vais sortir non papa kendo luka basi msusu parce que biso bato ya média tozala vraiment quatrième pouvoir na monde awa il faut que yeba valeur na biso c'est pas comme mythique parce que sommes na bazolo bake journaliste message appelé ça quand même tunyo so andimaka mais ndeni ni koya ko bunisa nani métier wana obanda ko mythique légère parce qu'il est politicien mais yo za na valeur ngana benga musala ya média OK musala moko ezanga média ezanga mandat mama Judith musala ya communication ezaka na mandat politicien après 3 ans akolongwana na kiti na ye na ngwende na ye mais journaliste okozala kaka wana oko kende obimaki soki ministre ya communication mandat esili ozaki kaka na poste na kata yo tango lobi ete musala journalisme ezaka na mandat te olobi bien mais kasi biso moko to ko bebisango tango journaliste a s'imposer a komi mutu ya politicien songolo balobi ete journaliste azaka église au milieu des villages ezali oto okomona lelo te tango yo milaki selongete ngai nazali molobeli ya Kingandi jour Kingandi akobima wana moni teke carrière na silite yango wana magique otomboli malamu peza faut répondre otomboli vraiment mususu mutuna ekitoko makasi journaliste azalaka ni pour ni contre te journaliste aza indépendant bon soki mutu moko
azui yo pour que yo ndo tikali sa charger à communication na ye il faut au moins ni charge wana kozala kaka chargé de communication avec oza qui conseiller kaka yo charge nyonso wana ezande na maboko na yo parce que ozomona ye azotambola na ndenge population ekosepela te il faut pesa ye conseil yo pesa politicien conseil tango koleka na media oza kotombola ye nini pouvoir de comme ça et parler comme ça directement vous attaquez Kingandi directement vous parlez comme ça de Kingandi parce que vous êtes attaché de presse de quelqu'un. Non Mama Jika na makambo ya malamu na kolobela balobela omoni ndenge bakomeli yango lokola nga na communication nanga quand je fus attaché de presse ya moko mokonzi moko ndenge na bana ko prononcer ngo bakomi jamais ngana ya kozwe sika bakomaki na komisa ngo de na ndenge ni parce que lelo pe alongo déjà na ngwende wana soki na bana ko soutenir na ba faute moko nangena telemila wapi Mama Jika il faut ba journaliste ba soutenir ceux qui ozalaka attaché de poste ya mokonzi moko azo sala mabe yo pozo ke ne vraiment na chaîne obandi koloba asala bien boy wana vraiment eza communication ya mabe eza sur communication te comme association ngana telemila ke loko wana il faut koloba mabe ndenge ezaleli olobeli yango ne faut pas soutenir lokola nga mama narcisse jamais na soutenir na kolobela mabe na yo ndenge eza soki okolingaka olongolanga parce que na métier tango batangisaki biso yango Mama Jika batikala kotangisa biso teke journaliste message oyo azopesa nde population nyonso bakondima mais ndenge nini ngana ya kozwa lukuta na bana kokomisa yango nazotemela bajournaliste oyo basala caractère wana botika eza vraiment bien te bajournaliste oyo bazalaka na caractère wana batika Mama Narcisse ozoloba bien tozongi na likambo ya bamama oyo toujours ozotala mwasi na minute tozomona ke mwasi azali na centre ya makambo mabe nyonso basi oyo nakobeta lisolo ya lelo eza basi nyonso te tozali na basi ya théâtre tozali na ba youtubers tozali bango nyonso bazali ba femme publique mais kasi tozali na mwasi azali mopanzi sango d'une manière d'une autre yende tokobeta ne lisolo mingi tokobeta lisolo tokobeta marteau na o likambo etali synergie des femmes olobi ete tango okotaki na kati o se retrouvaki à l'aise siko na yebite tozali toujours na kati ya likambo etali na kati ya tribune des femmes madame tribune des femmes ezali kosangisa je crois bien basi ya média siko na yebite lolenge nini boko sensibiliser pe moi so akosa théâtre aza femme ya toujours public lolenge nini boko sensibiliser moi si oyo par exemple azalaki muto a théâtre mbala moko akomi youtubeur atangi ka classe ya journalisme pe akomi kaka bo youtubeur akomi komi benga pe journaliste bokoki ko sensibiliser ndenge nini po a se laisser aller te parce que to komi komona ba politicien lelo bakomi kotika ba o batangi cours ya journalisme bakomi kokimele pa ya ba youtubeur wana azuye amemi akomi si attaché de presse parce que ndenge balobaka azana éthique ya journalisme te ayebi eloko moko te akoki ko utiliser ndenge na ebite na kati ya tribune des femmes pona lekisa maloba te boko penser ndenge nini po bobeta ba porte na bato nyonso na ebike toloba ngo mais lelo eza na kati ya émission tozoloba toujours en tout cas Mama Jika mutuna na eza vraiment kitoko makasi mutuna na vraiment tikana surnommé on a convoqué aux amours sin Nzambe amen parce que makambo mituna ozali ko tunanga kaba mituno nga mo pe na mitunaka amen metala ndenge Nzamba asali ke a localiser yo otunanga yango pona lobango lelo devant la public bon nazo beta vraiment pesete na mutunango otuninga vraiment mutuna kitoko makasi na kati ya synergie des femmes na yebi ke ba concert bino nyonso bisika bozali kolandanga totelemi la PCG wana to betela ngo c'était to lobela ona ba média na biso nyonso to panzango sango yo za comédienne. Oui, toboite. Au fongoli peut-être ce qui chaîne YouTube na yo pour banda kolekisa ba makam na yo ya comédien au salaka. Mais tu n'es pas journaliste. Bo tika otangela yango ti. Ozwela yango ta formation te. Bala moko ozika komi bambi ke okomi journaliste. Tant que tu es comédienne. Bate la bande na yo. Oza comédienne,
ça la makamana ya comédien tu vas comme ça combo que tu deviens journaliste pour finir sa profession na biso parce que tu as des relations au botama na ba ministre tel ba DG tel le bazo ba commission attaché de presse siko idée nini ko kende ko pesa ekuna yango wana bozo bomisa ba konzina bino parce que presse na ya zwaki ezalaki mabe oyeba na o makambo wana te otangela ngo classe te mbala moko komike tu deviens l'attaché de presse de un tel oko défendre na nini parce que tu n'es pas du domaine otangeli yango te batela bande na yo ya musala oyebaka salela ngo longola casquette wana omikomisa ke tu deviens journaliste ndeko na parce que azaka ministre azalaka soki déjà azwa yo komisa o komi attaché de presse na ye okobomisa yo pe ndeko na ye tala contrôler nano ndeko na yo alakisa yo esika yekola journalisme pose ya okomisa ye attaché de presse na yo sinon akobomisa musala na yo papa boya kofinga ba journaliste nyos parce que beaucoup makara ke bomoni les médias c'est pas ba médias nyos onde ba yebaka ou bien ba zanga ko yebata synergie des femmes to telema na zongeli bino to beta c'était to lobela likambo o ya ba comédien ba komi ça ke ba komi ba journaliste tant que baza ba journaliste te ceux qui font la chaîne YouTube na yo lobela nde makambo ya comédien na yo tika comme le journaliste comme pe ko yamba na bato ozomi benga pe ke oza journaliste c'est pas normal. Maman Narcisse Tangobe olobi likambo ya journaliste yango penza na lingina loba parce que toza toujours une émission na biso to lobela nyonso merci beaucoup na lingina tuna yo mutuna journaliste bokese nini nezali entre journaliste animateur na animatrice youtubeuse okoki kopesa nga explication wana toza toujours nakati na makambo etali ba mama parce que toko lobela lelo likambo ya baso ba panze sango. Ok, merci beaucoup maman Jika na mutuna otuni lisusu différence o eza na katikati wana omoni koloba ndenge tozoloba boye parler sur un art ndenge babengaka na français. Ok. Okomana mutu koloba mingi akokende na epe afandi eza lokola sujet ndenge totanga na pédagogie parce que moi j'ai fait la pédagogie na humanité ofandi pe au composer au composer vraiment au bandi introduction ti au clôturer vraiment au telemi pe au bandi pe ko benga ko présenter pe koloba. Maman Narcisse nazo ebate na kati ya tribune des femmes bokoki kosala eloko moko te parce que yo za na kati ya tribune des femmes bokoki kosala lelo tozomona tango tozolobela femme publique tokomona moto ya théâtre tokomona bana na biso bakosala makambo na TikTok tokomona nayebi te na musicienne akomi mopanzi sango sikoyo ba député na place baya lisusu epa na bino ministre na place baya epa na bino bakomi kokota na YouTube siko nayebi te bokoki kosala sensibilisation moko pona kozongisa nanu mwasi ya media azonga nanu na pouvoir na ye toyeba est-ce que muto a théâtre aza star ya fandi biso to yekolanda to che ye micro mais lelo ekomi biso to fandi muto a théâtre ye ko chia biso micro na yebi te yo en tant que mwasi ozana kati ya synergie des femmes eloko nini okoloba. Merci beaucoup maman Jika pona mutuna na yo eza mutuna vraiment kitoko makasi neloko wana nazali vraiment koboya pe koboya makasi eloko wana nazali koboya pe koboya makasi yango wana ozomona ba difficulté eza ebele omoni moto azwaki attaché de presse nzokanda atangela na ye classe ya média te kaka alobaka bien aza comédien aza star sikoyo mbala moko azwi akomisie akomi attaché de presse na ye parce que abetaka ba vie ebele alobaka mingi abanda ko défendre non mais na institution ayebi yango te pour a défendre yo ata mobeko moko anango ayebi yango te parce que biso na média moni tango tosilisaka wana bayebisaka biso ke journaliste ayebaka nyonso il sait tout mais ne dit pas tout c'est ça et puis avérifiaka makambo nini nakolobe pa parce que message nga journaliste nakoya nango nalobeli yango sur public nde bato bakoyoka obandaki komona atande kona biso honorable la mère Mende bonjour excellence c'est que vous allez kolandanga obandaki komona tango na ye tango azalaki
ministre ya gouvernement ya information omonika likamoko boye bimi soki kaka ya mende ake a démentir yango alobi esili bato nyonso bandimi ndenge alobi mais jusque là moto pa kolongole azate oui moto akolongole na ebonga wana azalite mais na minute oyo il est député national moto azokamba esika wana aza nde ministre Patrick Muyaya mbote mingi bisika ozali kolandanga excellence parce que ata epe ya Patrick Muyaya atelemilaka pe likambo yango mon chef bonjour mes respects esika oza alobelaka pe makambo yango wana so likambo ebimi bon tomonaka ndenge atelemaka à défendre yango à expliquer yango ne peuple pe libana mbala moko narcisse tango koloba bongo lobiete mwana mboka Patrick Muyaya alobelaka yango pa défendre yango wana alobelaka yango pa défendre yango na ba média na biso local oto ko benga tente yango nde ezali ete ba contrôler kango kuna na niveau ya likolo batie nini nani ndalobi siko neti nga naza na Jika TV na sali mo eloko na nga na fandaka na poto na lingi na finga politicien moko ministre Patrick Muyaya akokota na ndako na ngai akokota ndenge ni na YouTube po ya ko contrôler ngai akokota ndenge ni na YouTube po ya ko gérer ngai akokota ndenge ni na YouTube po ya ko tala ngai mutune ezali na mboka na te ngai nalobi merci mingi mama Jika nalobi nde na sens yake na ndenge question opesi ngai ke ba politicien ya lelo ba komi kozwa comédien ya mi pesa kombo akoma journaliste parce que alobaka bien asalaka ko défendre ye to ba akumisaka ye siko na kokumisa wana ya zuye akomisi attaché de presse na ye petango akokumisa attaché de presse na ye quelle matière azanango na moto pona ko défendre ye na yango nde na lobby na pesi exemple na nga mibale na lobby ki omoni ata na époque tango honorable Lambert Mende azalaka porte-parole ya gouvernement soki likambo moko boye bimi abanaki ko mata na plateau à lobby à pesi explication à défendre yango omoni kimia ekoti nde lobby yo lobby ke azalaka na ebonga c'est pourquoi j'ai dit que non il est député national muto comment na esika wana azande excellence Patrick Muyaya nde na pesi mboto na ba honneur mingi na lobi ki ata yepe na époque na ye oyo soki problème moko boye bimi lukuta moko boye ou problème moko ekoki ko pesa mabe na mitu ya bato atelemaka alobeli yango pe bato bayoki. C'est dans ce sens ya kolobake ba politicien bozwa exemple wana botala parce que Patrick Muyaya atangi aza journaliste ayebeli makambo yango anazo mériter sikana na époque ya Lambert Mende parce que atangela yango ndango na banda kozwa pouvoir wana pona koyeba ko défendre yango siko yo ministre yo député yo DG yo intel mutu nyo sala kana politique tango kozwa pona fanatisme ozi mutu moko boya zakina comédienne au commissaire comme attaché de presse na yo nini ako défendre yo Toyebi ka défendre kaka na ba matolo koloba mingi kozala makasi na terrain kotambola kotalisa makambo kitoko osali na makambo ya institution est-ce que ayebi yango parce que biso tango totanga kindo ki na yebiso ke tango totanga ki jour oh ya défense na yo et loko moko balobelaka biso balobaka ndeni mpona ko gérer journaliste c'est tout vérifier. Mais ne parle pas tout il faut vérifier avant de communiquer ya yebi wana te comédien yebi wana te wana za vraiment code na biso bato totangela yango nde toyebaka code wana avec tango kozwa comédien aux musiciens parce qu'à lobaka mingi parce qu'à salama chaîne ya YouTube lobaka batu balanda kaye ba fan na ye asape na balandi beli asape omoni na koloba parler sotena okoma na mutu pe atanga na ye médiate alobaka vraiment azo présenter émission mutu nyonso akoki ko présenter émission mais koza ba norme na ngonde frappaka yango mona ka ebele lelo nazo finga tie moko pe na ya kopesa honorable Nsafu bonjour honorable sika ozali kolanda biso na ya kopesa ye moi raison na émission moko toti ko tourner na ye azoloba ke komona ka mutu moko boye parce que bandaki ko soutenir un tel
abanda ko soutenir un tel wana fulaye a commis ça c'est vraiment public sikoyo lelo asali plateau na ye bato ba komi ko landa ye makasi parce que mon politicien wana a fulaye vraiment parce que bangonga wana azaka na ye comédien parce que ngana zo tele na ba journaliste oyo bino ba yana biso bosi bokomi na ba chaîne na bino ya minene bokomi na ba chaîne na bino ya minene ba plateau na bino ya minene toza bana nazo menacer bino te tozo ya mabe parce que toza na mitu ite tozo sala nde mitu tozo sala côté le matin hôtel mi obandi ko finga président oui obandi ko finga président de la république hôtel mi obandi ko finga ministre hôtel mi obandi ko finga député non yango wana vraiment moko na pesa ka honorable Daniel Nsafu raison parce qu'à télémaki alobaki okomona mutu moko boye parce qu'il fut aussi journaliste avant azala député na parlement kuna honorable Nsafu a dit quoi alobi boye oni mutu moko afandaki na ye kaka parce que azalaki petit moko boye ya bitinda azalaki petit moko boye abandaki ofinga bapesi ye mbongo ake afingi asali boye sikoyo baye bazuye bafinancer moyen moko boye acréer eloko na ye chaîne na ye chaîne pe comme na ba abonné belé asali vraiment plateau na ya commission comme chaîne télévision muto atelemi abandi ko finga azo telema abandi ko finga président de la république o telemi o fingi première dame o telemi a fingi ministre azo finga sans contrôler muto wana alekeli na classe ya médiaté atangeli yangote ayebi eloko te comme que alobaka ka bien azaka courageux azaka makasi na terrain amisali mbala moko comme journaliste so bomoni muto azo telema azo finga bakonzi ya mboka Mamajika atangeli médiaté atangi médiaté oui parce que autant ka média on a ko se rappeler na terme wana to lobarake journaliste ayebaka nyonso mais alobaka nyonso te a contrôlaka parce que avant ya koloba il faut qu'on tourne lolemo na yo cette fois o tourner yango ebeti koto ezongi koto otali ke nini na koki ko bimisa nini na koki ko bimisa pour etia peuple à l'aise parce que ko bimisa loko moko boye explosion mbala moko yango nde na telemi ke ba femme ya synergie des femmes to lamuka to telemela kamwana to toke partout pour na ba conseil biso to fingite to créer vraiment tribalisme te to créer tribalisme te parce que buzoba eza ebele basi pe tout à capable génération pe na biso ya lelo oyo o ba ya na biso wana balingi te biso to apparaître parce que tant to kuta na kata na ba point de presse moko balinga ka banyata biso okolinga pe otomboli musapike o poser question na point de presse moko ya munene omoni bazo nyata yo parce que bango nde basala kombo mais na kombo basala na mitu eloko ezate eloko ezate muto afane kaka ba finir $2,000 $5,000 abandi ofinga mokonzi ya mboka abandi ofinga première dame abandi ofinga ministre abandi ofinga député c'est pas normal ba femme ya synergie des femmes nde yango moni to sala association wana to telemela eloko wana to telemela ngo to bando lobela yango to toki ba consultant bozo zwa muto comme attaché de presse na yo muto azo bando communiquer makambo na yo o contrôler nanu bien kozwa ete na sentiment parce que aza comédienne moko boye aza comédien moko boye musicien moko boye oyo balandaka ye mingi nazwa ye kaka na komisa ye okobebisa makambo na yo yango bomonaka mingi kaka bon aussi si mandat na ona sens moko ya désordre na fingite na lobika. Merci beaucoup maman Narcisse au fingite au lobika katokomi ko chité je crois na kati wana pe conseil et pesami poto chité na sujet o etali moi si poto ko tali susu kaka na sujet moko ya muke o lobela ngo muke po batu ba lobela ngo mingi conseil ni yoko pesa na basi ya media o bazokende komi kaba lokola kwanga basi balongoli baposo eba ya ba politicien tala caméra na biso ya Jika TV na bosemi. Merci mingi maman Jika na question kitoko mutana kitoko na bongisa pe micro na nga vraiment pona loba hein bomona kana lobaka Narcisse la pièce rare so talika kana lien na nga na koma toujours abonnez-vous sur ma solo na peuple hein avec la votre Narcisse la pièce rare penza SC oui c'est pas dire que na milinga mingi parce que ba Narcisse baza bato ba milinga mingi non na milinga ande koloba busolo vérité en face ya ko fingate ndenge moko boya propre
nazo telemela na mutuno mama jika mwasi nzambe auti kopesa nga nazo komisa ete nazo benga ye mwasi nzambe parce que ba mituna nyonso ya tuninga bande ko nanga naza musika ye musika lokola tolala esika moko lokola to betaka masolo nango kamba mituno nazala ko mituna ka mikolo nyonso me nazo mituna nazo zanga mutu akosonga nga me botala lelo kaka mama jika ndenga zoto nanga mituna wana tokene na lumbango na fongola sikoyo vérité polele na base o ya media bako mikabalo kwa kwanga lokola kwanga bafongola balongola ba makasa balongola makasa etikali na pozo na banzizi na bise kwa okomi ko kitela yango ba femme a media yi boye ba valeur na bino na fingi binote o même temps na beti boye o pe zongi epana yo epana nga po yo poza mwasi ya media ngape na za mwasi ya media ezo juger penga na juger binote na nga moko pe nazo ekozonga musapane kozonga parce que biso tozo travailler na ah oui kende sala musala na yo na busolo parce que tango zo bima na tango moto na moto ayebika kanzambe na ya sambelaka ata soki kisi na ndo salaka oyebika ba condition epesaka yo yeba musala na yo ozo kende ko sala na kimia mama ba $100 $500 $1000 eko sa yote lobby yo po kozala esika ye azana parce que ndenge yo oza déjà femme de médias oleki ba mosusu oza déjà na oyo intimité oyebi déjà koloba bosolo parce que ndenge tofandi boye un jour opesa ki babandi ko accorder biso pas président ya assemblée que non to telemara pe vraiment to banda ko siéger na kati ya plénière ba femme de médias on est capable ya koloba pe parce que total ya ka bango ndenge balobaka mais comment bokomi kozwa musala ezongi sima bokomi vraiment bomitiki faible esika yo kende kosala musala obandi okende okaba nzoto na yo bino bokomi kopesa avance vraiment yo moko nde muto komi kopesa avance et pas politicien tant que ya bandi nanu na yo te yo déjà obandi na ye ba femme des médias botika bozo fingisa biso na alobela ngo na kanda au moins na alobela ngo na kanda na toki vraiment botika caractère wana bomiye ba valeur toza basi moko minene quatrième pouvoir na monde botika caractère wana média comme solo ya mabe kendi sala musala na una busolo tia micro na yo politicien alobela yo ozwa message wana opanza yango soki opanza kango na YouTube ba vie wana ndenga otambusa YouTube akofuta yo soki olexela kango nde na ba chaîne télévision sango na yo ekokende lobby pe okozala pe ministre ya communication pourquoi parce que bon lelo système ya lelo ekomi ya ndenge nini okomona ka mutu bakange mwa photo jour wa kozala intel bakeye ko pindola photo wana bazongiseli yo mama sikoyo tango ozokende sika ya osala musala na yo na busolo o mitiki lokola kwanga bafongo ndenge mama jika lobi banzizi bise kwa bampese bakomo tambola vie na yo komisi yango désordre okozala salité parce que bando bimiselo ba photo bino boyi ka bino basi ya media ndebo ibindenge ya kosala kotama na ba caméra cachée bango pe basi ba ibi makambo ba politicien wana okende ka boyina ba sentiment na we belé yani ti basi ya mabala mes excuses magiques ti basi ya mabala na media oh là là basi mususu ya mabala ya media ba komo sala kindumba c'est pas normal c'est pas normal hein tale bakata ya alliance na musapi fantaisie parce que ozana monde ya media okende babisika wana ale omoni boye omoni mobile na wana mutu alongola ki na songi na ndako okomisi epamba okeye ko livrer nzoto na yo ekomi livraison sala musala na busolo bimana ko za mutu munene je parle magika makambo wana epesa nga kanda vraiment merci beaucoup maman Narcisse tokomi na suka tozwi penza sujet ya suka yo en tant que mopanzi sango ndenge tolobaka ba femme ba influenceur eloko nini okoloba na 1 minute na phénomène poti likambo ya Dubai magika oyo bana basi bakomi kokende kolia nye soki bato batali na statut na ngai na komi stop asa tokoki koloba nini poto sukise émission na biso magika likambo wana ezopesa nga nzoto malili ndenge nini moto azobunda ekopesa nzoto malili mama zela nani
wana siko comme le quoi vantar et ko peso nzoto malili ndeni moto azobunda vie eza passe na Congo tozaka na vite totambolaka tozolia mabe tozolata mabe tozolala mabe moto amoni moto a proposer moi 50 000 moi 20 000 siko ko peso nzoto malili ndeni tala ndenge bimisinga motoki kambana bimisinga na motoki mama shika tikolo papo ekitisinga ina attention likambo ya Dubai mama jika zambe na ngai nazali komona bana basi tango nazotala moi mina tala na makambo yango parce que bazotinela ba video wana mama masolo na peuple mosala na yango yo masolo na peuple kaka kololakisa banzela ba politicien basali boye mais ya bino basi baninga na basi makambo bazali kosala na Dubai olobi nini on ne peut pas passer sur ça attends ça l'émission ndingi on doit rentrer sur là-bas on doit rentrer là-bas nazotala boye video moko boye batindela kinga mwasi batie singa lokola ntaba bazobenda ye pa mobile alingaki ndo pise bakomi na Kiv bazwi vraiment mwasi moto ya ko forcer ta côté mwasi azoseka pe azoseka mobile azosubela ye likolo ya mutu na basuki masoba wana ekitela ye boye après esika ko sécher mai mobile adindisi mutu mwasi abimi kuna azoseka azolambola ba masoba ekoya likolo yake. C'est pas normal. Bana basi. Vitesse ndele kisi biso plus surtout génération ya lelo. Nzambe ngai na bota matango nga bota ba koko na ba mama nanga pona koya komona vraiment ko futa ba litumbo ya boye. Bana basi. Eza nini yango? Kapo ba mona yo? Est-ce que tango epa na bino papa bino azana na mutuka? Na fingite papa na yo azana na mutuka mama bino. Ka histoire na e passé na e. Na âge yo zana ngwana est-ce que ça kana mutuka pana basi vitesse Android ba mona ye eloko ezoboma lelo basi ya lelo ba fille en général ya Afrique mo parce que ba fille bazo kende kono yo ba fille ya France bake ezaka ba fille ya to bake Afrique nde bazo kende ba congolaise ba sénégalaise ba oya wapi ba ivoirien ba camerounais nde bazokende kuna na Dubai kuna mama kutu ngai yo na bana ko bananga na kende koluka tatu ba mwa sac na ngai na ata koteka mbo na mani we na ibisi moni ngai ngamo mama ngai na zaki obongisa ke na kende Dubai na kende komisomba ka marchandise na ba ko masolo na peuple akenda ki pe na fandi nanga na fandi sinanga kimia na kende nanga ata Turquie ou bien na tinda tambongo ba yela ngai bana basi lo konso ya kozana mutuka ya cher téléphone ya cher kabelo milai ndenge basalinga mesho ya 2000 francs boy na mutu nanga ebimisinga kitoko te bamona wa kabelo ti awa lokola sirène yango wane komi ko tinda bino bokende ko lia nye o faso zaka na solo mabe nyango yo kape ba mibali yango wana ya Dubai balie vraiment ngombe balie soki nini soki batongoli nyango ezobima poto mama jika moi c'est alali na mbeto boy nyezo bima olobi ke oyo entrepôt ya nyezo to ba ke balia ka peut-être lisusu tena nde nazona magika ko ya kosanza pamba kosanza te mama jika tikana nu naloba yondo bandi nango tikana kende nanu likambo moi c'est azotel mo bazo sumbela nyezo lia nye parce que suka nango zo $25 000 $5 000 eza nini yango soki o créer entreprise na yo ndenge ba femme de médias to bimaki le 1er mai toteya ki binoke kozwa mbongo c'est pas seulement que otanga ki au travail c'est pas que kosala na bureau oko kende oyekoli ata suki obande kosala suki oko bando teka ata makala kosala ata nguba eza entreprise na yo soki otiango na busolo au moins na vie pona ko réussir na musalo osalaka ko tiankelete soki otiango nkele tu vas pas avancer. Mais ce que vous savez, on a busolo, vous considérez yango que yango nde chef na yo, oko gagner belé, bakotanga okis, ozu atanguba, obandi ko kalingango. Ozo yemba pe mwanzembo na ndenge ma pasteur na biso ate ya biso ke ozo kanguba na ozo kalingango na tongo solo wana bato bazo kende musala, ozo yemba Yesu azali awa Yesu propre sokolima ina bato so bayibi ke non mama Narcisse akalingango ba wana kitoko ya moto na mwa muwa mutu so azolia. Okozwa mbongo bakotanga okosala kikisi mete basi tozolinga lisusu via ya pasité tokomolinga ka via facilité
non nakendalia nanga kaka nye na bonga kaka lelo bamona nga na mutuka bamona nga na iPhone 13 bamona nga na kabelo ya milai bamona nga na zali kola na kati ya ba appartement ya minene na bagombe na ba GB mama abino passé na ezalaki nini kende na loto na mama na yo age yo zana ngwana mama na otango azaki age wana azaki na ba mituka azaki na iPhone 13 vitesse yango ya makasi boeza ya nini bana basi vie eza mukuse au moins so vie kaka choc esili to bandotala ka bino boye na mama yembo to komosika bino. Merci beaucoup to bandotala bango kaka na mama yemo. Merci beaucoup ekoti kambala moko na kati ya concert mama Narcisse na ebsio na kopesa yo micro po sukisa batu mibale misatu po to sukisa parce que ba kozela ngali susu déjà. Merci beaucoup maman Jika maman Jika TV moi sinzambe kaka ndenge na zozongela R nyoso Jika moi sinzambe mama sociale mama ya bane belé mama ya bane belé amen bon ya yambo nazo sensibiliser na ba abonné na yo ba s'abonner vraiment na Jika TV nga pe na sana profiter pe na sala pepe publicité nanga ndenge nini kaka epa na yo bo s'abonner pe na masolo na peuple oye pesa makana mama Narcisse la pièce rare bo s'abonner s'abonner belé na masolo na peuple hein talakaka toza bana ba petit vrai ya Jika tokende na masolo na pe ya mama Jika kwa talakaka hein mama Narcisse bo s'abonner pe belé na profiter pe na ngonga oyo pona kopesa vraiment joyeux anniversaire na concert basi ya media basi ya banya mama Chantal Kabuta la femme de l'Assemblée. Tokozela ka champagne. Joyeux anniversaire. Ouais, non, tokomela la champagne. Ya solo. On est simbi vraiment. To banzungu ya média l'Assemblée. Maman Chantal. Moi sinzambe tozela champagne vraiment efongama. Ba femme de médias, synergie des femmes de médias tomela yango. Joyeux anniversaire. Na bosani pe pona kotumbela pe maman nationale yo za moto ya injustice otuna ki atanga te. Mama chala mwana. Hein? Mère des mères. Maman Tchalamouana, joyeux anniversaire. Tchalawa Kouet, joyeux anniversaire. Zamba batela yo maman nationale. Na mona ikaka na page na yo ndengo lobaki olobi ke tolobaki le 30 juin. Hein? On a na stade de martyrs ekoinda tango wenge vraiment esangani eko kote biso na ambiance makasi na biki maman Tchalamouana okozanga te petite na auto peso kaka. Ba joyeux anniversaire toza simana toza kaka ko soutenir yo na bosani pete ko pesa pe bato ata mibale ndenge Jika koordinga kaka minute mike bambote bato bazali kolanda biso Bico Rouge les boss des boss kuna na mbujimai balobi ke pona masolo ya jama Bico Rouge nde muto akangi masolo kuna muto akangi masolo ya koloba mingi ezate Bico Rouge na peso mbote belé bisika ozali na mama Narcisse Bico Rouge babwaki yo libanga balobi ete yondo simbi masolo ya jama tokozela toujours bisope moi Bico Rouge ekomela biso na Kinshasa ya solo tosuki na mama Narcisse ya lelo ezalaki ya kobeta lisolo ya mwasi ya media oyoki bino moko boyoki oya lobi ngai Jika naza na ebele ya koloba te en tout cas na pesi mbote na équipe technique na ngai mobimba na komona Fabrice Mande na simabilili ingénieur Isa Mwamba nouveau riche losako na yo relivangu losako na yo merci na ba vrai nanga ba o balingaka Jika ba o ba bengaka nga butu na moyi boko benga nga kaka esalanga bien mama la mianda mami la mianda vrai ya Jika na kati Afrique du Sud Ingeta merci beaucoup na papa André na Suisse merci mon papa que le bon Dieu te bénisse merci beaucoup na ba o balingaka Jika abonnez-vous massivement place tolobi mabe botiango na commentaire toko bongisa place tolobi kitoko botie toujours na commentaire et ko sala biso ba bien Jika asuki lelo na tolobela nyonso soki Yesu Masia Nazareth azongite tokutani mbala sima losa